Merci, très chers fidèles téléspectateurs, pour être devant vos récepteurs à suivre cette émission face aux électeurs. Hein. Ça veut dire, tant on a face aux électeurs, ça veut dire il y a Batu Oyo Bazo, ça la valeur ce dernier temps dans l'Ikamboetali élection. Ça veut dire que comme il y a un ponami, Oyo Yeza Osenga, Motuna Ye, Motuna Makabona Ye, Oyo Akolakisa Naba Imboka, que Yangai projet ezali boye soki boye boye na ba mususu ba pe bazali o babanda projet kala o bazolinga pe basala makambo malamu na ba o pe basala kadija makambo malamu ke makambo ndeso pe bakisa makaka ya malamu soki lelo ba ke quelque part kolobelela biso et lelo ezande likambo lelo ezande likambo putulu lelo ekomata me makala na bi plus ezala te e kozala nde suka pe somo nga wabino Robert Koutinga, le docteur de la presse, na bomba ka vérité te na yebi ke boza kolanda biso partout dans le monde na babuke nyonso bo kolanda biso partout boza kolanda biso bana ya lukunga surtout mingi lelo vraiment na yebi te so to kosuka ndenge nini. Alors potoko ta vraiment na profondeur ya makambo na biso ya lelo na émission face aux électeurs bokoyeba lelo invité spécial ya émission oyo azali nani asala kanini, asala penini pour akosa bino ba Congolais te na aventure. Parce que cette fois-ci Congolais font les miswa. Le quota ezali susute. To komi kota la bateau o tozo mona ke lelo. Est-ce que lelo soko akoti akosala makambo malonga to akosala te. Lelo to ko découvrir lelo na mosisa soki nzete o eza ya malonga e ko kwena mo pepeto ko kwete. Mais soki ko kwete to ko mona misisa na mo malamu. Alors na régie ba tshela biso et loko ya kitoko nzembo moko ya bien to yeba si eza na part ya nani oyo mukolo nzembo oyo lelo to faire découvrir ba Congolais nyonso même ba diaspora na bato bazaliao to yeba soki ezali nani to landa na nzembo na bokebi e ba ndeko na ngai tozonga to banda. Devant la porte de l'ONG La Charité en Jésus-Christ, nous saluons Papa Pierre Vita et Maman Marceline Vita, initiateur. Peuple de Dieu, voici le moment favorable où le Seigneur nous a exaucés. Il nous envoie l'ONG La Charité en Jésus-Christ. Soutenons-la. Namapele a Congo, Samba Tomboli, Montumoko, Alokilo Sambo, Apesi Biso Marceline Vita, na initiative na y a charité en Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Mona bolingo Congo, Zambe a tomboli motomoko, Marceline invité, Ariana initiative à la charité en Jésus. Bana maki bafazeur, le loba sui nako, esika ya kolala ye, bakomi pe bato na société, basongi na kelasi, na nzela ya charité. Charité ya bana nzambe, charité ya bana nzambe ma. Oh oh oh, ma charité, la charité, solution bana nzambe oh ma. Ezongi selinga espoir na perdaki, ayokilo sambo ya bana Congo. Lokola Dorcas na mboka na ngai ya Congo, Zambe ya tomboli Marceline Vita na Congo. La charité, orphelin bazui bandako la charité, ba veve ba bengami ba bienheureuse. La charité, orphelin ba komi banandako man. Toye ba charité, charité, solution bana. Ya balanzambe mama. Epesinga espoir ya la vie. Ayokilo samboma, ayokilo sambona. Esuki wana te ayeli susu na social. Apesi biso clinique la charité. Tono ba
basusu nini topesi merci na nzambe clinique ye mpona basoin de santé clinique ye bamaladi mpe bazwi lisungi clinique ye sante na ngai ekomi bien atoyemba charité charité ya bana kongo ezongiselinga espoir orphelin bazwi babotima ngai mpe oyoyo nazalaki na chômage charité eye epesinga mosala na charité chanel esuki wana te intégration sociale développement humain baparc agro-pastoral orphelinat charité bana ya nzambe ai toyembi charité solution banana ya bana nzambe banyakolanga yoyo epesinga espoir ya la vie bafazene bakomi mpe bato na société mpona charité oyoma ya bana nzambe espoir ya la vie ayoki losambo merci Jésus nzambe ayoki losambo atopesima toni na yawe mokuzi ale tombola maboko biso nyonso prépare toke c'est ça voilà toke charité montez c'est ça la charité montez montez c'est ça la charité allez tout le monde marchez marchez c'est ça voilà allez les enfants tenez-vous la main allez comment allez vous retrouver voilà c'est ça oh comme ça voilà c'est ça c'est comme ça voilà c'est ça tournez comme ça en Jésus. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour. Vous venez de voir la personne en question, ce bel bien, une dame, maman ya bane belé bande gonangai. Maintenant on a battu le plateau et on a bomba souti. Basalara ou basala. Je pense que vous venez de voir une photo, ce bel bien, maman Marceline, Vita, Mambuya, Motoyo. Azo ça la libération ya batu. Bokeba. Libération ya batu ezali. Attention. Botu komona maman yona na benga ke mingi maman bonheur, maman mutema munene parce qu'il fait ba action moko boye. Je pense que botu kolanda nzembo. Nzembo wana ezo faire montrer makambo belé. La simplicité à l'intérieur. Bozo mona moto yo a préféré na ye kozwa. Mbongo na ye ya moto ki na ye ya passe ya rosala orphelinat, centre de formation, hôpitaux. Donc, biloko belé bande gonanga, on a encore kutu kolobati. Pourquoi je dis comme ça? Parce que les lots sont aujourd'hui neti mama ya boye. Toke ko tchaena parlement. Donc ça veut dire oh déjà sali na yemoko. Et zo ça déjà que tant à besoin. Et ko zalande impossible. Bobi ma iso etondi likola bidon. Et ça en place au kende tina ma iso talent. Est-ce que vous so ma ozongi ça? Ça veut dire c'est sopani. Maman bo sa musa na bino.
mati mais quand la place est kendeli na zo ebate. Ça veut dire ezande ya kosakate. Je pense que botu komona oh bozo mono baza ba maman veuve. Ba maman veuve bo moni ndeko na ngai. Ba ndeko na ngai botika aventure. Ba maman moni okolela na bango boyebi ba kisaka combien na mutu abatu. Ba maman bozo mona oyo soki lelo bomoni lelo ba comité na niveau ya koya na plateau ya Mercure télévision bozo landa direct na banda kuna meno partout. Ça veut dire eza libération ya motu. Je vous avais bien dit en avant. Ça veut dire tito komiao. Ça veut dire ba yena oya bango. Et directement, je vais commencer d'abord à saluer maman Marceline Vita Mambouya, hier tozane na plateau. Nazo kakuto lo bate pour sentiments de kinga mingi parce que des degrés na yo ki babiloko e bousisa na mutu maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni maman. Bonne santé. Santé Zabia. Lelo to moni maman Marceline. Merci. Soyez le bienvenu dans notre plateau Canal Mercure Télévision, émission Face aux électeurs. Maman Marceline, nazo bandano kana babiloko moi meke faire comprendre peu population à Congo partout tout entier. Parce que des fois, mingi bamon raba action à maman Marceline. Maintenant nous bamon maman Marceline boiti deux fois peut-être. Mais ça n'a pas tout souper. Bamon ayo. Maintenant ba yoka moi koloba maman Marceline était koloba no mingi zaka na ba Èvre. Ate maman sala kibo ah maman yo nzamba pamula maman Marceline. Liloba no mukeni no koloba na bateau na bamon hôtel ba monio. Ba yoko nana. Na tondi mingi bandeko na nga nyonso bazali kolanda nga direct lelo. Maman Marceline. Yeyo. Maman Marceline azali mwasi ya libala. Nzambe apesa ye bana mine. Basi mibale. Na tondi selinga mipiko na mipiko République Mobimba. Maman Marceline azali kinésithérapeute à formation. Azali présidente ya ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Maman Marceline azali molobeli ya ba veuve ya République Mobimba RDC. Azali PCA présidente ya conseil d'administration ya ba orphelinat nyonso ya RDC. Ndobete mama bo. Tout ça continue maman. Maman Marceline a sungaka ba veuve, ba orphelin, ma fille mère. OK. Nous que ba nyonso bazali ba démini maman Marceline soki para na bango. Maman Marceline bandi musala oyo le loté ça fait plus de 20 ans. Qui azali na katikati ya musala oyo na makoki na ye moko. Azali ko sunga bande ko na ye oyo bazangi. OK. Voilà un peu en bref. Maman Marceline, initiative ni bien idée ni na propre sueur na yo. Oh bato bazara na idée te ko on a lingika mingi ki ye. Mais maman Marceline a combien de niveau à se partager. Ça veut dire oh balobara la chair de ma chair. Maman Marceline a ça indirectement na o azan de bona été aza ko ni famille na ye mais pour prendre en charge. Maman. Bon, maman Marcel Liboso a aussi fait une famille compliquée. OK. Maman Marceline va botiner batangate. OK. Maman tangate, papa tangate, tokoli difficilement. OK. Biso tozoka grâce à l'époque pour totanga, ils allaient gratuité à enseignement. OK. Maman Marceline a collé na Colosie. Oui. On a zo pesa bana Colosie no solombo. Maman Marceline azali mwana ya Kamina. OK. Atangi na lycée Maïdur na Sainte-Thérèse. Maman Marceline papa na ye azali ko sala azaki agent SNCZ. OK. SNCZ ezali ba oyo basuki paka na masuwa. OK. Ba train. Voilà un peu maman Marceline azali mwana ya Eligo ainsi de la Gombe à l'époque. Après tangi biso na Espagne. OK. Maman Marceline aye ko bala. Tanga bali akutani na mikakata na libala. Ouais. Mwana zemi ya suka ezalaka zemi te. Libumu ezoko vimba. Taona kena minganga balobi na ngai maya pamba. Lokola mama nyonso soki azana problème akimela ki pa nzambe. Ndena kimela ki pa nzambe
kosenga na ye soki akoki kosunga ngai na mawa na ye ebima lokola masuba obia bongola yango zemi na bonzambe na ye azwaki résolution akobongola yango zemi abongolaki yango zemi lolenge nini ayebisi nga soki nauti prière chef de prière en passant nazali promotion Marie Mère de Jésus na CFMC soki nauti prière nazalaka na balabala mpona kosunga bana miki nabandi kosala bongo mokolo mosusu ayebisi nga na vide garde-robe nanga mobimba bilamba nyonso nasunga bango babola nasalaki yango bongo nabandi kocontinue kosala ma yango nzambe azocontinue kotransforme yango ebandi na lokolo motu ti naye kobota mwana naye kobota mwana napesi natondi nzambe toye kovanda quelque temps après toye kokende na bana en Afrique du Sud tokomi na Afrique du Sud mwana na biso ya liboso azwi mikakatano akomi kolela mingi na butu na moi mama nazomona on dirait bikeko na télévision mingongo na chambre quelque temps après mwana mutu ekopete mwana ekokima ndako ntango na bandi kolela nzambe ayebisi nga na continue kaka kosala ye akoyeba na kopesa ngai mwana na ngai en même temps nazozongaka kisasa nazokendaka Cape Town koluka mwana ekokoma na moma moko nzambe ayebisi nga nasala orphelinat nazwa bana mikio baza na balabala nazwela bango ndako nazotosa kaka me mwana na ngai na moni na continue kosala kino nzambe ayekoyebisa ngai ke nazwa bana oyo lokola bana na ngai moko sans discrimination na banda kozwa bango en charge bandi kokoba na bana orphelinat eboti ayekopesa nga mokumba ya baveuve na bandi kocontinue kosunga baveuve quelque temps peu 3 ans après nzambe ayekopesa ngai mwana na ngai tobetela nzambe na mosala yango nakosala lokola bana baza ebele surtout ke na bango hôpital bafacture eleki tokoka te nde toye kofungola bacentre na biso moko oyebi ye moko baveuve baza na mikakatano ebele bateka pondu bateka boye soki abeli aki hôpital bafacture kilométrique tosali bacentre na biso moko okei sungaka bango na basoins médicaux te kosala mpe bacentre de formation akupe couture mpona bajeune fille na biso bajeune fille mare mpo esungaka bango soki basali baesthétique couture fongoli atelier na ye azwaka mwa quelque chose mpo asumbaka mwa make-up na ye en plus à part kosunga bango tozwaka bameilleur bango bazalaka bameilleur totindaka bango bene na 3 mois formation ntango akoyawa abandi mpe koforme spécialisation donc professionnellement oui okuna baformaka bastyliste na bamodéliste à part cela tozali mpe na babilanga na biso oyo tosalaka de sorte que récolte biso soki toteki epermetaka biso tosunga bamama na biso nazongi nsima ONG na biso eza kaka na Kinshasa te toza na Congo central soki komi na Mbanzangu na Matadi na Soyo na Boma na Mwanda tozali soki komi kuna na Olomami na Katanga na Kamina na Kasolo okuta biso tozali nyonso wana tokomi toélargir yango puisque bademande eleki ebele voilà un peu merci maman Marceline lelo maman Marceline maman veuve orphelin bato bandimi sikoyo okota okende kolobelela bango bobimisela na photo na numéro wana totala wana no bien bato bamona na no bien eza numéro combien oyo ya maman Marceline Vita Mambuya yeyo bozomona je pense que maman yeyo azana lukunga na national donc le numéro c'est 205 et na provincial c'est numéro 76 na Ngaliema donc bana Kinshasa bana Congo je pense que à lobby
Mais nous allons voir des choses. Comme on a eu clip et la Kissi. Mais eux maintenant, à Silicité, total en anno. Et là, comme mon koyo, la langue de ma fato lobby lango, na kota lango, na toujours continuer na yango. Mais tout le monde en a no, maman. Il y a posé une question. Et le koyo vraiment, il est très important parce que les gens qui parmi peu bateau, bah mais quand ils retournent en yango. Maman, comment tu es à niveau, il y a foutu là-bas, tu vas classe dans mes colla chère. Maman. Mais oh yo, et puis qu'il y a un sentiment, mais c'est dit jamais vu. Parce qu'il y a des gens qui sont félinés, mais qui sont sous le basal, comme ça on voit les gablo et la vie là-bas. Donc sur le y a comment vivre, on va se moquer. Mais sur le terrain, on peut en bonne santé, on vivre bien. Qu'on a la malam avec toute sécurité. De l'eau, on va s'inquiéter. Parce que tout le monde félicitations d'abord, maman. Merci beaucoup. Le maman, numéro 1, 205 dans le Kunga, 76 dans Ngaliema. Les lois qui ont des parlements. Et nous nous promettre bango. Bon, ceux qui n'ont pas coquille avec son moko, ça qu'on recourir dans mon pendant 20. Ok. Et là, qu'on a nous, on peut se passer. On a un bol éléki. Kaka ba maman na biso bazanga. OK. Ba voilà bango. Ba bande ko pesa ngo na bande ko na biso. C'est ça. Ba compromettre to ko sala moto ko sata ko pesa ba vont ko mona. Sur la réalisation c'est ça. Tout le temps ba ja ko songa ka pa maman. Maman c'est songa. Na mona to le biso mo ko to kinde. Donc là toute l'expérience il y a plus de 20 ans. OK. Et il passe. OK. Il y a ba maman veuve, il y a ba orphelin, na ba fille mère. OK. Et c'est une loi oyo ya social, l'état social babola. Batala kayangote, balobela kayangote. Lokola biso na mokumba oyo ba pesi biso le sous. Ya ko kamba ba maman veuve République Mobimba. Présidente ba orphelinat ya RDC. Tokozala na liloba o tokoloba pour que quand même ba loi ya babola bezala. Namboka mopaya tant que tout le monde a quand même quelque chose. Surtout. Pour tout le monde a pona abota ma place songolo. C'est ça. To poni ko bota na Congo ili ko batonyo kwa makakati. C'est ça. Bateka ka minéré na biso. Kasi moi ta mukie lokola musale zati. Mutazana doit vivre. C'est ça. Bakoyi ko bomba ta mukie wana pesa kata chômeur. Abanda ta ko so bata moi lipa. En attendant luka na lolenge na. Voilà un peu où ils ont tinda biso tout côté qu'on a la carte. En plus de tout ça, on a pas un projet. Monique na lobby ONG ils allient partout. OK. Ba orphelin ba ça partout. Oui. Ba école tozo linga to tonga les chouchou. Oh là là. To tonga les chouchou ba école oyo. Et que ça l'a été moi n'a pas comme attendre na 4 école ngo ameli ata tina tongo. Oh là là. Avant quand on a classe ba pesi ata moiti donc là tout le monde na mboka ba paya poto moiti moi na kotanga pe malamu moi na soka zana nzala la libo na wana les autres tinda ba pesi ki ndoki ba sali bo mais soka mene neti na école avant kota et que ça la pe malamu c'est ça to zali na ba orphelin mususu ba sisi ba classe surtout fongoli ba centre na biso sebele misala ko mona na côté à Bilanga na biso le côté on a plus de 150 hectares na Congo central ba récolte nyon so wana to sala ni to ko sala supermarché na biso to teka ka bio bo betara mambo OK maman nani supermarché na biso mnene to teka ka bio mama nyonso oyo azosala bilanga na yebi kaka place oyo eza ya ngai oyo nazoteka sans pour autant toteka so na sete bandindi ba puisque ba mama na biso bazonyokoma bazwaka biloko na mutu mais place akoteka vraiment malamu eza soki tosali eloko wana ekozala pe malamu mpona kovaloriser mama na biso veuve. À part wana oyebi ke maman oya kufeli mobali azaka na valeur te pa na biso. C'est ça, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, à cause d'un problème songolo. Pour mon amour, toi qui paye, ça m'a passé. Tout ça, là, moi, et l'autre, moko oyo. Ce qui maman a passé, ce qui a pas na biso, ba o ba bengi ba avocat ba ko kene sima na pour na kuluka ko défendre cause na. Oh là là. Voilà un peu. Ah, Nzambe. Oui, bien sûr, vous
Ouverture et propagande na yo, comment ça a été? Papa Robert, c'est ça que kolobati. Ok. Oui, dans l'isanga na biso ya ba maman veuve. Oui. Oui, ba maman na ngai mukumbo nzamba pesa ngai. Ya kopesa bango esengo. Ok. Ya kolongola souci oyo. Basalaki nango. Bambula na bambula. Oui. Ba maman bateka kabako ya kamingi. Ok. Commerce na biso saka kende zonga. Ceux qui bakele on na ba banque mutatala ngwa zati. Ba pesa bango mo crédit ba roloba. Donc mon héritier valeur déjà c'est ça. Yanga to sala ba microcrédit na biso. Oh là là, c'est vrai. Crédit na biso moko to pesa ka bango. Moi quelque chose ba ka rozongi après 3 mois. Ba ba c'est la biso ka 1000 francs. Ah! So ko 100 000 yo zong so ka 100 et 5 M. C'est vous mettez ma beaucoup. Ok. Donc, sentiment oui. Tout ça là été. Tout ça là ma cotisation à biso. Pour la promouvoir ma maman biso. Ok. Chaque mercredi tu peux ça à 1000 francs. Ok. 1000 francs. Après ONG paye qui sera quelque chose. Ok. Donc ça là qui microcrédit na biso qui na ali bosso. Merci beaucoup maman. Alors maman, toujours temps là lancement la campagne na yo. Comment ça a été? Ndengeni bato bayambaki yo. Tant on entend le baba le ba moni maman ya mobimba ya rokoka. Nandenge ba moni la que na lancement. Alors to kene na régie total ndengeni ni maman asala ki lancement na ye, premier lancement na ye, c'est parti en image et on se retrouve juste après. Ngai na kobomba lisusu vérité te balukaka ye sibolite yeyo aye tala population ndenge balingaka ye bamona ye te lelo bamoni esali kitoko na elengi me bamona plein à craquer batu bazoningana te moyen ya kobouger za te kaka neti na guerre all main mama oyo na yebi te soki tokosuka boye na motema malamu wapi parce que ye andima na ye kosokipe na baveuve na baorphelin asalisa ba centre de formation oyo lelo orphelin asakita na bonheur na ye na vitesse et en plus ba mama veuve baloba na bango kaka ye parce que baza na mutu te kolongo ya mama pe kosolola wana boyoka ndenge baliaki tondolo oyo baza na lukunga baza kokoka te bazalaki bongo na zemi ya mama boyoka ndenge nini na salle eyindaki. Silisaki bongo ye yo mama abinaki na bango ensemble pe botala ndenge abandaki koyemba. Mama Marceline invite à Mambuya lukunga nde na maboko na yo pe ngaliema na maboko na yo pe awa na national na lukunga eza 205 pe na ngaliema eza 76
Bazana zemi maman Marceline. Le coup on va rouler à Tondolo. Mais mère va plaire mais ça grave. Lancement campagne ezaki matata mingi po ba maman nanga ba lobaki otika maman na biso vraiment biso to ko accompagner maman ti. Alors maman Marceline to sepelara mingi comme on a ba œuvre na yo surtout nga d'abord ba œuvre sala ke lekela nga mingi na bateau nous so ba rolanda biso na ndako. Je pense que na rejoindre nos maman moko ba mekanon ko lobela likambota de maman Marceline. Na bani na maman nanga oyo azawa. Boni maman. Bien papa ngai. Maman yo kombona. Kombona maman Caroline Ntiala. Maman Caroline Ntiala. Maman Caroline Ntiala ofandi wapi? Navandi nangalima na kampo mobate quartier Lumba. Uyiba maman Marceline ndenge nini? Bon, koyeba na maman Marceline ezaki likambo nzambe. OK. Vraiment na pambola nzambe. Mukolo nzambe akutanisaka na mama oyo na forçate na noleka na kutika ka batu nesika mama yaki te na lobite na kota na ta na kotipe na vandi lokolo zaki likambo nzambe mama ye moko apointenga abi mama yo fo osala na ngai. OK. Na mona kyango lokola liseki na kena ndako na mo lokola liseki tala ngai na mimona ki mutu pamba